Dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Isaiah Bino, Maman Anne, Kalamba et moi si à mon compte, Maman Luboko. Le lot est sous na recette, mon souci à sika. Toko sala nini le lot, toko sala osei. Osei yo ebenga ngai. Ngai o nga nazo sala lelo eza o congelé. O to so bakana picard. Mais ceux qui mutalinga sala ngoleti na ngabanga ngai na biso abakasa. Oyo et to sombra na ba château rouge et bosenga ke fo dongolande to ba ko dongoli ba kasa na yo moko et puis osukoli ngai na yo tango ko silisa ko sukola ngai na yo et puis okotia mona nzungu moko boyo tie mwa mai mukie tango ko tia mwa mai mukie et puis otie na moto tango ko toka ba kasa na biso ya ngai toki et puis olongoli yango na mai ya moto oh banda natika bakisi Tu marcheras sur les lions et sur la vipère, tu fouleras les lionceaux et les dragons. na maya moto toki et puis okoyeba kotia ngai yo na mwa sani moko boye mai wana otokiselaki yango bwaki otuti yango na ntana nzete ya fufu bien eloko moko boye otuti ngai yo elembi wana eza na kau okau soki oza na ngai ya makasa mais soki eza ose e basi banika basi batuta donc tosombaki na pika ngai na biso ya kokalinga ngai ya kokalinga ekosenga nini ekosenga mbisi ya kokauka nzombo ngana na nzombo okotia nzombo okotia ngolo okotia mungusu ndeka olingi ngami mingi na ninga olamela nzombo donc naza na nzombo nga naza na huile po eza deja ngai ya kokalinga tokotia deja huile na biso deja na kikalungu na biso et puis ngai na biso eza accompagné donc la compagnie na tilapia ya ko kalinga donc tolia kanga ngai boyebi tolia kanga ngai pamba ngai ndunda madesu tolia kanga pamba tesenga kama eloko moko ezala pembe na ba épices na nga na kati nini donc na kati ndembi et puis na kati matungulu na kati na courgette matungulu ndembi na koyeba kotia monanu lokola na tie mafuta na nga na kotia ndembi na ngai na courgette na nga na moto ekalinga minano titi et puis nde na koyeba kotia ngai na ngai na kati tolobi bien ke ngai ya kokalinga ngai ya pepe supu pe ezalaka ngai ya kokalinga pe ezalaka bon oyo biso tozosala lelo eza pena ya kokalinga natie matungulu na biso natie ndembi natie concombre et puis nakobakisa courgette oyo eza na bwaki na ngai te oyo eza nazotia kaka ba légume mosusu oyo ekosalaka ebalana na ngai na biso courgette na concombre eza kaka po elembisa mpenza ngai na biso ntango tokotia yango na moto oyo na bakisi courgette, concombre, ndembi, matungulu. Ndembi matungulu.
kobalola awa natie mafuta na ngai po natia mbisi na ngai. Mbisi na ngai ya tilapia nasokolaki yango kaka nalongoli yango salite na kati malamu epuis nasaisonne yango kaka na jimbo lokola mbisi eza ya kokalinga ezalaka mpenza bageste ebele te comme ça si mpenza biloko ekolamba mebukani eki tokola kobaje na mbisi ya kokakana ngai. La biso tozo lamba toza ensemble na libino mingi nasali moi 4 à 5 jours nasali video ya kolamba te bapepele babenginga na sepeli na moni penza bana na nzambe mingi balandaka penza elubu ya bastar loboko ya mama loboko donc bolandaka ngo na sepeli nzambe apambola papa Fredi na sepeli na appel na yo papa Fredi mbwaki motema ya mama Karine mbwaki nzambe apambola bino esika bozali na kati ya Paris na kati ya mboka France na Eranisi Nzambe apambola papa chéri ya Jean-Claude et maman Déborah Kalamba Nzambe apambola Jolima de l'éternel Jolima ya Nzambe apambola bana Nzambe nyonso to bolandaka elubu na biso ya basta tozo continuer tokobalola lisusu oyo eza kaka matungulu kaka matungulu ndembi courgette concombre sans eloko mosusu kaka yango na yango légume na légume tozolamba ngo mpenza ti elambama elemba epuis tokoyeba korejoindre mbisi ya kokauka mpe na ngai na biso tozocontinue on est ensemble. Sikoyo matungulu na biso esali vrema lokola ebeli tokobwaka sikoyo ngai na biso na kati ya mafuta ya sauce na biso tosali epuis tolandisi boye epuis tokolandisa mbisi na biso ya kokauka tokolandisa nzongo na biso natie ni tomate mbuma ya kokalinga basala yango na ni tomate kaka boye epuis quelque part là tokozwa mbisi na biso eloko nango tokotia yango tokai tokolia yango na tilapia epuis mpe tilapia na biso na moto awa tozobalola kaka tokozwa oyo jimbo tokozwa sude na biso ya jimbo tokotia mbala nga pena nalambelaka nanga mungu atola ndeko eza rare komona nga nalambeli mungu totiango kaka na mesure ya ngai na yo et puis la pose à sel chinois et puis ça sel chinois dans le baksa ngai nanga na tourner
Pona mbisi na ngai ya kokauka poso nango elemba lokola nzombo esalaka mwa poso makasi na kotia mwa mai moke na ngai na biso na bayoli lisusu ngai oyo na semo nzambe mamwani bana baluba baza wapi tokokola nango tokotika ngo moke na moto tokodimine nde moto nango koma ata na 7 ou 6 mais poisson na biso tokotika ngo kaka na milango 9. On est ensemble, toujours continuer. Bene media le Seigneur, ngai na biso. Esi ebeli, moni ndenge ezali. Okoni kozela siko poisson. Je vais accompagner la poisson. Ngai na biso ekoti biloko mingi te. Ngai na biso bien aimé dans le Seigneur. Ekoti biloko mingi te, ekoti kaka courgette, ekoti matungulu, ekoti oignon, ekoti concombre. Mélanger ensemble, mélanger ensemble et à la résultat. À la résultat, Oliamo na kwanga, oliamo na semu, oliamo na malemba, oliamo pe na likemba, ndenge kaka na lituma, yo kaka mtokolo. Ngai na biso ebeli, po tokomozela poisson, puis tokoyeba koprésenter yango à la fin. On est ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, tokomi na suka ya elubu na biso nzambe apambola bandeko nyonso to bolandaki biso nzambe apambola mama Adeline Mopa nzambe apambola yo namonaki message na yo komaki olobaki ete mama nayebaka te kutu ke balambaka madesu batiaka mikila pardon mi poso ya ngulu donc madesu balambaka mpona nyonso. Madeso ko cha mabumu, madeso ko cha makoso, madeso ko cha mbisa okauka, madeso ko cha soso, madeso ko cha ngombe, madeso ko cha mikila, madeso bala mamona ni osezaka ça dépend ya goût ya mutu ndenge alingi ba lelo tuzaki na ngai ya kokalinga resultat yango to baki to kolia yango na tilapia ya kokalinga. Donc bino mo bozomo na présentation ya biloko na biso. Vous pouvez savoir bon appétit pour to lingi to les kasiko vraiment na table. Donc si la peine à biso ya kokalinga yango et puis ngai na biso ya kokalinga yango ici et puis c'est moule. Kolo Yesu apambola bandeko nyonso tu kolo Yesu apambola bino batu nyonso to bolandaki biso Nzambe apambola bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu na lingi bino mingi. Donc moi recette na biso léger moeza makasi donc tokolia na soka ngai ya kokalinga et puis tosali me tilapia na biso na pembeni ya kokalinga et puis na semoule soki kolo Yesu masi azongite bien aimé dans le Seigneur to monani na ba vidéo ezako ya je vous aime beaucoup bisous bye. Oui, surtout c'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé.
Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, banda natika bakisi. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Abonnez-vous à Tolo na TV pour la chemin de la repentance. Mathieu 3D. Représentez-vous car les mêmes d'ici est proche. Tika Diamba. Metika Moïbi. Metika Kokosa. Kokoma Mayele. Nous disons toujours et Tokoloba Kayango. Timukolo Yesu Akosia. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt.